Losambo ya malamu ekozala soki lingomba bato bakosunga ba veuve na ba orphelin wana ekozala culte moko ya malamu. Alléluia. Amen. Yango moni to se réunir une église pour to sala culte pour la fondation Tabitha Dorcas ya mama Mireille Souba pour na ba orphelin na ba veuve na biso. Yango wana na mokolo na lelo omoni acte ya générosité mama na biso asali pona kosunga moninga esengeli te ozala na mbongo ebele esengeli kaka ozala na bolingo yango ba mama ba orphelin ba veuve tozoyemba loyembo oyo tobongiselaki mama na biso Mireille Souba. Veuve ya église les héros du Christ pour na ko apporter les bango espoir oyo ni na biso lo bita espoir peut-être ba perdre qui espoir ceux qui ba rolia ni mokolo Noël ceux qui ba komela ni mokolo Noël mais na nzela ya mama Mireille Souba na kombo ya fondation Tabitha Dorcas espoir nzamba simbi na motema bite bokendelele pa ba veuve wana bana amona etango nyonso na misala na kolala na kolia bisika ndokozalaka nzambe alolaka sentinelle eza libota pe na bana ye na ye moko na misala kosala papa amona etango nyonso sepeli makasi pour la maman Tabitha Dorcas asumi biso ba orphelin na biloko oyo apesi biso na sepeli makasi mingi olobaka nzambe abakisela esika oyo ezangaki.
Nzambe malamu tozobonza séance oyo na kombo na Yesu Masiya du début jusqu'à la fin séance oyo ekende malamu yango naza kobondela na kombo na Yesu na acte oyo social bakanisi baveuve baorphelin ya lingomba balongi na Kristo assistance na yo moko Nzambe ezala mpo makomi na yo etalisi biso kosunga baorphelin baveuve ezali malamu yango tobengani milimo nyonso te kotatola oyo ezala mosika tobeleli kokontinue ya mokano ezala malamu yango na fongoli activité oyo na kombo na Yesu tolobi biso baso. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen. Tokoki kofanda mpona kokumu na esengo oza liboso ya libota bana Nzambe atisi na biso za toujours attitude ya bato moko vraiment oyo baza na iglesia et na oloba vraiment mingi ya ko interpréter biso yango ngazara boko pesa ka liloba en fait que na attirer attention na ngai na biso oyo tu na osika en fait que toyoka malamu ni oyo kwa malili ebele pe ninge toro maboy basako benga noko na Europe na États-Unis batina mboko bakene ko zwa motuka bako tobuni ba ya ba papa ba mama o baina osika yango tininga na lobete nsambo samala yango tininga na kumisha kombo na yo yango zwa kembo pe lokumu masanjuri yebisa Nzambe kali ba mokolo ba Nzambe aka to ba esika mi ba limisa ba sangai na Matthieu 18 à 20 ba bete to ba eza kamu mesaloteke no to akino kona ko beta tourno eza pe d'abord olinga ke kamabiso na ndinga mabe yawo esame molimo mosatu yaka mabiso do sambi na mainonso oyo makolinga na osika na nyonso tu makoloma dans ce lieu en fait que kembo pe lokumu ezonga na ngambo na yo olingi d'abord pour signifier le lenge to zali awa tozali akwamba te parce que bakomi na Nzambe pe ekosunga biso na acte social ya mama na biso Mireille Nsuba na kati na fondation Tabita Dorcas tokoki kotelema totanga liloba na Nzambe na 1 Timothée 5:3 okambi osuki biso 1 Timothée chapitre 5 et le verset 3 Bible Zoba na Mishobu. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Bible lobi to honorer ba veuve po peza bazali ba solo ba veuve. Amen amen. Amen. Yango wana na circonstance oyo mama Tabita Dorcas fondation oyo na nzela na mama na biso Mireille Nsuba bayelelo ba honorer ba veuve na biso. Esengo te Esengo. Mama veuve to kobete na Bible zoba kisa ba veuve oyo bazana ba orphelin na bango. Alléluia. Amen amen. Amen. Ba orphelin oyo pe fondation Tabita Dorcas ya mama Mireille Nsuba ekanisi bango na mokolo na lelo ba orphelin to kobetela pe oyo Yesu maboko na acte ya social. Ça c'est pas ça, on fait des pères et des mères. Et des ancêtres. Amen, amen. Cadre moko malamu kesangani na osika. Jacques Azolo banabiso na mukanda na Jacques 1:27 de kotangela biso. Jacques 1:27 Bible Kolbanabiso boy. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des sueurs du monde. Amen, amen. Amen. Lo samwa malamu ekozala soki lingomba bato bakosunga ba veuve na orphelin wana ekozala culte moko ya malamu. Alléluia. Amen. Yango amoni to se réunir en église pour to sala culte pour la fondation Tabita Dorcas ya mama Mireille Nsuba pour na ba orphelin na ba veuve na biso. Yango wana na mokolo na lelo
omoni acte oyo ya générosité mama na biso asali mpona kosunga moninga esengeli te ozala na mbongo ebele esengeli kaka ozala na bolingo yango bamama baorphelin baveuve tozoyemba loyembo oyo tobongiselaki mama na biso Mireille Nsuba nzambe aponi ye kosalela ye nzambe aponi yo tolingi topesa maloba na moko ya partenaire ya église Héros du Christ docteur Yombo ayeba ko présenter biso la coordination ya fondation Tabita Dorcas ya mama Mireille Nsuba. Alléluia. Wana tobenga docteur Yombo koleka Amen, amen. Amen, amen. Naomba na neti Yesu akomi na mapeka. Yesu akomi na mapeka. Introduction de Michel yende azam vuluzi ya lingomba oyo le héros du Christ vision ezana Hébreu chapitre 11 ekobana premier verset kino mobimba na yango. Alors asepela iko yamba vision oyo ya fondatrice ya fondation Tabita Dorcas mama Mireille Nsuba. Yango raison pour laquelle tozali awa maloba oyo pesameli ngai mpona kolakisa lolenge nini tozali. Amen, amen, amen. Yango wana tikete mama Mireille awumela seko na seko. Amen. Misala na ye eganga na kombo na kolo Yesu Masiya. Amen, amen. Puisque soki ye tembele tosangani awa te nalobi boye Dorcas akufaki, ok? Mais soki babenga Pierre te esi alingaka sekwa soki Pierre azalaki na dossier mosusu akobondela mpona moto mosusu eske alingaki aya mpona mama Dorcas. Donc mama aza priorité yango lingomba etiki baaktivité nyonso elobi le 25 ya lelo. Donc mama na biso amene lokola Marie mama ya Yesu Masiya. Amen, amen. Alors na bengi cordon kombo na ye monsieur to papa na biso Gabi tokobetela kolo Yesu maboko makasi koleka. Yende aposibilité biso na mokuse vision ya mama Mireille Nsuba yende mutakoyimumekela biso na mokuse fondation Tabita Dorcas. Amen, amen. Kayaki soki bamama basembolaka te bilamba oyo Dorcas atongelaki bango
Est-ce que Pierre a lié à côté de la dimension à lycée quoi? Il y a un vous voulez qui peut te le non. Et Seigneur vraiment à côté de la dimension, ta maman a besoin d'aller. Donc nous sommes là, il y a un égoïsme qui s'annonce sur Oyo et Koufaki. Amen, amen. Amen. Pardon? Manoba, Nambokana. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nzambe apambola moko na moko. Nalingi na pesa à tout Seigneur, tout honneur. Merci et pas à papa pour l'opportunité à Pessi Biso au nom de la fondation Toya Nakatina Église, les héros du Christ. Amen. Amen. Est-ce que Molongi moko azali awa? Amen. Amen. Nabino na Dieu kondire. Fondation Tabita Dorcas, ya maman Mireille Tsuba. Amen. Amen. Nasi ba maman botanga ba Bible. Oya yebi histoire ya Tabita Dorcas ta kendo lukango na Genèse hein? Et dans la Genèse combien? Ah, pasteur Moussa les alliés hein? Dans l'acte 19, acte 9, chapitre 36 à 40. Ah, ça va. On a beaucoup d'histoires. Il y a Tabita Dorcas, na Jopé. Azaki maman bandai kosunga, basi bazangi babola na ba orphelin. Donc musala kotonga. Na Bible sur barba confectionniste, muto asali couture. Izaki maman Tabita Dorcas, abandaki kotonga bilamba pona kopesa ba veuve. Amen, amen. Amen. Yangwana na vision ya maman Mireille Tsuba. Oyo aza fondatrice pe présidente de la fondation. Biso toza bato tolandi na sima. Aza moto amemi mbeki oyo yeso lobaki bolanda ye. So bokomi kuna boloba ne mokonzi alobi bongisela esika kosala limpati. Biso pe nzamba apesaki ye vision. Tangu tosololi na ye na moni te. Aza moto amemi mbeki. Il faut na landa ye. Amen, amen. Amen. Tosangisi mayele alobi non papa. Ngana bi mama ya liboso eza Mukumba liboso tozonga na Jacques 1 combien? 27. Merci beaucoup. Bandi bibazo kangate papa. Musala ngwana. Tozonga na Jacques 1 27. Religion ya malamu eza o eza kosunga ba veuve na ba orphelin. Amen, amen. Amen. Première ligne na biso job description na biso za tozosunga ba veuve na ba orphelin. Après tokokota na ba secteur mususu. Amen, amen. Pour la Moussala, oh, je vous dirais, caméraman Azalé a tout ça, qui n'est Moussala n'est passé, n'a pas papa docteur. Na janvier, on a eu malade à Covid. Mais na koufa na moté. Na rappelé la Nzambe na abi. Na outu au sala Moussala le 26 na bando kanto to biente. Na beli pendant 3 semaines. Monoko ezo kelengité. Mais na rappelé la Nzambe na binzambe kanisata. Na boya ko intérêt à banananga na binatala intérêt à mosala oyo pesi biso yangona ko sala ke nzamba bikisa kinga na covid na zwi kisi ya ba vaccin te nini te lo sambo na encadrement mayele sali ke na bikaki amen amen yangona fondation elo ekanisa ki boyi na mwa muketo zalaki nango to solo yaki na papa désormais la fondation Tabita Dorcas tokomi ba partenaire ya église les héros du Christ. Déjà dans le problème moko na auto souffle papa na litoi. Wana itikali atrenga na papa. Amen. Bon constatant on kana mikoleza roya. Amen. 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 Tokomi ba partenaire ya église les héros du Christ. À chaque fois ba action na biso nde balobaka to lokota ya français balobaka avant okende pa ibandana nous na Jérusalem. Toko ko bima libanda ma vato bima libanda totala nanu les héros du Christ bazangi nini. Amen amen. Amen. Yami balé tozana ba projection na année oyo tozo banda ya 2022 pona ba mama veuve oyo batekaka mapa. Tokoya ko sala formation et pas ya ba mama pona pour renforcer capacité to la kisayo na mukende ngozo teka mapa okoyi ko bomba boye okoyi ko sala boko gagner
combien tokocha makoki epa ya ba mama na nzela ya papa ke mama nyonso oyo azwi fond azwi bassin azwi fond ya koteka mapa oza koteka mapa yo po il faut zongisaka mbongo epa ya papa po papa bapesa mama veve mosusu po mama veve wana aza na baorphelin il faut alie ça soki totikeli papa mokumba akomobima suki ya pembe avant nana akomi na age abraham te amen amen toza na besoin tozala na ye tomonaka azala na obogare ndenge aza boye ata bokomoluka koningisela ngai amen amen donc sur ce na mwa moke tobongisaki mpo na bino yango tomemeli bino na mokolo ya lelo moko na moko azwa ata mwa eloko atoli ata omeli ata molangi ya jus moko okumisi nzambe obi nzambe na meli ata jus opamboli nzambe en tout cas bozanga kotika biso na mabondeli te ntango ozobondela na ndako bondela mpo na église ndeko église na yo eza canal ya bénédiction mpo na yo eza porte ya lola na se na mabele mpo yo ozwa lipamboli biso toza bapartenaire soki ozobondela mpo na biso bondeli mpo na église ntango papa azopambwama biso topambwami bino mpe boza kopambwama toza na besoin na église indigène azala te mobola azanga na église oyo soki bakonzi bakopesa biso mbongo te tolingi na nzela ya misala tokosala na église tobimisa bato ya mbongo bapambwami na mboka oyo kombo na bango ekotangama na kongo oyo eza na bato babandaka na mosala ya mapa lelo bakoma bato ya mbongo minene bao bayebi balekase cosmétique c'est un jeune tozalaki na bango na bandali tokola bandaka koteka pake ya cigarette na libanda ya lopango na bango mais au fil du temps lokola akangamaki na nzambe lelo akomaki na bamaison asali mpe kombo toza na besoin na moke oyo tokota na disposition na bino na nzela ya mosala ya nzambe ntango bozorespecte dime bozoteka ozotosa kopesa dime epai ya papa misala na yo mpe eza kofuluka eza kopambwama ezokende liboso amen amen sur ce biso papa azali tokozwa bakombo ya baveuve nyonso tokoyeba ndeni tokoplanifie makambo baaktivité na bino mpo na 2022 oyo etikali ya moke nazalaki nango ya koloba boyamba mbote euti epai ya mama Mireille Tsuba mokolo fondation na mobali na ye papa Jomas Masamba amen alobi napesa bamama veuve mbote mama Mireille alobi napesa bamama veuve mbote bana na biso bazali bana ya mama Mireille ndeko na biso Salem aza moyembi na nzambe alobi napesa bamama veuve mbote oyo nazalaki nango ya koloba yango wana oui nga naza coordonnateur na Congo awa mais toza mpe na kati na biso na basala ya nzambe ye tomoni papa docteur tomoni pasteur toza mpe na mama bishop Marie France azali awa batamboli na biso mama bishop yeyo nayebi te soki aza na liloba kobakisa mama Marie France bishop apesi ye liloba tobeteli kolo maboko Église alléluia Amen. kolo apambola yo eloko moko te ekoki kosalama na se ntango oyo soki yawe nzambe apermettre te Amen. na bolingo ya nkolo ndenge cordon uti koloba esepelisaki motema ya mama Mireille Tsuba ete asunga yaya eloko eleki kosunga eza te kozala na tidi ya kopimela bato te ezala oza veuve oza nango osala nini kaba ezala oza orpheline tata na yo azali nzambe yo veuve mobali na azali nani nzambe preuve boyebi Mireille Tsuba te me na nzela ya nzambe nzambe asali kasa nini apambola bino donc tika nzambe asala ete fondation Tabitha Dorcas ekende liboso ebino oyo bokolia bokomela ekomi mokumba na bino mama oyo aza na famille aza mpe na bana aza mpe na bandeko aza mosika na mikili ya poto aza mpe na posa ya losambo na yo mutu soki alingi yo te akokabela yo te lokola ye alakisi bolingo akabeli yo yo zongisaka matondo epa nzambe mais akomi sujet de prière na yo kolala te konimba te sanki obondela mpo na mama oyo
Le cordon lobby, ce n'est que le débit. Ce n'est que le débit. Ce n'est que le débit. Et ça, bandel meza souka, c'est yaba fondation Mireille Touba Soki, assis à ça l'atterrissage Sikana, yaba que sango et kendeke. Mais ici nous n'angolu en Zambé pour vivre réalité. Yaba promesse union so oya so bongisa la tina na bino. La lingi bino mingi. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Au nom de l'amour, le la Christ a l'obit ton lingana, tous à vélo, qu'on équipe lingozate, yango makambo sengel eleka en public boy. La CP l'église au Makaz. La tête église au Nzambazawa. Et si on a la terre, mon colonel Santaka, la santé de Matabaka, il va ntango nyonso nayebisaka bino na docteur yoko tozalaka na leki na biso moka mwasi ya prophétesse bishop ye omoni ye alleluya 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 soki leki aza na baprophétie aza na barévélation aza na nguya mpona bayaya bakozala ndenge nini alleluya tokokele yesu kristo maboko tozokende na suka ndenge bible elobi na bolingo nde église bato bafongolaka baporte soki ozomona mwasi moko azonginga ya malamu na nzela wana seke mutu moko na se aza azosala mpona mwasi wana ngenga alleluya soki omonika bote ya Mireille makambo azosala seke jomas aza pembeni wana azosala makambo po mwasi wana ngenga alleluya na yango tozopesa mbela na moto nyonso oza na Europe, les États-Unis, Nazi, même awa na Congo, Fondation Tabita Dorcas, aza na besoin ya lisungi na yo na 2000 francs ya pamba sunga Fondation Tabita Dorcas na $1 ya pamba na €1 ya pamba sunga Fondation Tabita Dorcas. Tala ba maman na ba orphelin bazar. Dans le projet, nous voulons maintenant scolariser Bana Nabiso pour soutenir ba maman Nabiso, les jeunes filles mères, parce que centre il y a réinsercé ça déjà il y a coupé couture na esthétique, tolingi tia auto école na électricité ba professeur baza déjà. Donc ça basala biso ngolu ngamo loko na za pédagogue. Naza na ba madame, ba messieurs, ba ingénieur civil, na ba ingénieur électricien, na ba mécanicien, to kotia misala wana pour la Fondation Tabita et que les négocios. Amen, amen. Amen. Na remercier Cordon, l'équipe Mobimba et la Fondation Tabita Dorcas, na co-représenté Maman Mireille Souba, na acte Oyo, ndenge na lobaki ya générosité, Soukali, J, Los, Soso, moi mafuta, moi tomate, moi savon sokolé sur la mabo. Et vous allez malamu. Yango to yambi biloko nyonso tu na kombo na Yesu. Ekokanga bisika Mireille azali, famille ezali, mobali ezali, poke akende lisusu li liboso. Est-ce que vous ndimi biloko na kombo na Yesu? Tokomi na suka ya mayangani to clôturer activité na fongola bina moko na kati na fondation. Amen, amen. Amen. Pour présenter il fallait que maman Mira Issa, maman Suzy de Souza, Suzanella, le les Mira Issa. Donc, Balobi, Nzambe Aza Mobali ya banani. Aza tata ya banani. Bon, maman orphelin nani. Na bavel. Maman Mira Ike. Amen, amen. Amen. On va pas la dire maman la chérie na motema. Maman a dit a représenté première Suzy de Souza. Suzanella. Yoana, maman Esther, Yende a répondre là.
yende akokondela mpona koclôturer puisque eza beaucoup plus activité ya bamama bapapa baza balobi mingi mais sikoyo nde eza majorité tika mpe topesa kote na bango tutola mama tokangi miso na biso tobondeli yawe topamboli yo topesi yo merci Bible elobi ete vraiment la fin d'une chose qui est commencement Seigneur ya solo kolo na ngai yo nde oyebaki ete na calendrier na yo Seigneur ekozala na interjour oyo fondation ya mama Mireille Tsuba ekoya kati na Kimbantieke na avenue Kingotolo numéro 41 Seigneur Kolo 47 Nzambe na ekotika kolo fondation oyo na maboko na yo kolo Yesu Masiya tosengi ete loboko no ya nguya ntango nyonso kolo ezala kati na mama Mireille afin que kolo mosala oyo Seigneur azwi mpona kosunga baorphelin baveuve fille et mère ekolo na ngai tika ete ekokisama na kombo na kolo Yesu Masiya totiki mpe eglise ya héros du Christ na maboko na yo pambola pasteur pambola mama pasteur pambola lingomba nyonso oyo bandimi koyamba fondation na motema na bango mobimba na kombo na kolo Yesu Masiya tolobi merci Seigneur. Merci. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Partageons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Oui, les bonheurs. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Oh non, non. Est-ce qu'on a ça? Fidèles internautes, tout ça, on a commune à Kimbantieke, plus précisément dans l'église Les Héros du Christ, ensemble avec la fondation Tabitha Dorcas, de Madame la Grande Dame Mireille Tsuba, la dame de Monsieur Diomas Massamba, au Basalara, plus précisément en France, la ville à Travail. Voilà, merci. Tout ça, on a église parce que l'élo est une journée spéciale pour ma maman veuve, orphelin, orpheline, et puis ma fille mère. En tout cas, tout ça, a baillé, lien ensemble, comme ça, journée spéciale, il y a Noël, le 25 décembre, la journée à la festivité, et on a
fondation Tabita Dorcas va penser que aussi autrement il y a que ça la descente dans la commune il y a Kimbantseke. Mais sans pour autant m'opposer la parole, je suis avec le coordonnateur M. Gabi Chibassou, à qui je les salue. Bonjour M. Gabi Chibassou. Bonjour, il y a Prince Bakali, le journaliste international. Et bon retour. Merci beaucoup. Joyeux Noël et meilleurs merci pareillement. Merci. Mon nom est Nzambe so atomboli ndenge ezokende. Na sepela no po lito yo kaka. Merci. Merci vraiment. Voilà, merci. Alors tout ça à la commune qui Kimbantseke, plus précisément dans l'église, les héros du Christ, aux coordonnateurs, il y a Fondation Tabita Dorcas, aux représentés Madame Mireille Tchouba, na M. Diomas Massamba, lecture Nino Rossel, la journée à l'élo, et puis il y a descente dans l'église, les héros. Bakali Prince, le journaliste international, et c'est mon engagement qui nous a accomplir mission au Bible le bin à Jacques chapitre 1 verset 27 que la religion pure eza ya ko visiter ba veuve na ba orphelin nantela ya fondation Tabita Dorcas Espoir ya maman Mireille Tchouba motema ya Jomas Massamba le lotoye ko visiter ba orphelin ya église na ba veuve ya église les héros du Christ pour na ko apporter les bango espoir oyo ni na biso le Tabita Espoir. Peut-être ba perdre qui espoir ceux qui ba reliani ni mokola Noël ceux qui ba melani ni mokola Noël mais na nzela ya maman Mireille Tchouba na kombo ya fondation Tabita Dorcas Espoir ndamba simbe na motema bité bokende lele pa ba veuve wana yo tozaki no année passée na ba action to salaki mais ndamba sepeli lelo to na Kimbantseke eza bolingo nde muté tindi biso boye soko lingite okosala te. Très bien. Na mukie oyo maman Mireille azwaka aza milliardaire te aza millionnaire te mais aza millionnaire na bolingo aza milliardaire na bolingo yango na ndimi mukie oyo aza nango a partager yango na bandeko oyo baza na moment ya kozanga yango na omoni ke ngai na yo to ute sika to fandaka to ndimi to epa bandeko na biso na Kimbantseke na ba passe à transport oyo moni wana mais yo posa membre ya fondation yebi ndenge makambo ngo ezokende nzamba pambola yo. Amen. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors merci, là c'était vraiment les coordonnateurs, M. Gabi Chibansou. Tozo continue toujours, chacun va parler à sa manière concernant la journée à l'élo aux spéciales. Mais au moins comme un coordonnateur, ils ont représenté Fondation na RDC Mobimba. Il faut appeler ça un message aussi, il y a un message à Bavé, na ba Congolais, na bana nzambe baza partout éparpillés dans le monde. Togoti ka ebongote message na est important pour na bana nzambe, ba Congolais baza partout dans le monde. Par rapport à la journée à l'élo et puis par rapport à la fête, les Noël, les fêtes internationales. En tout cas, merci beaucoup Prince Bakali encore une fois de plus pour un message au Kazo Pessinga. D'entrée des jeunes, on a présenté d'abord Bavé Nanga le meilleur. Bavé le meilleur et pas à maman Mireille Tchouba. Maman Mireille Tchouba, présidente et fondatrice de la fondation Tabita Dorcas Espoir. Meilleur vœu pas na yo, vœu de prospérité, de longévité, de santé, de gloire, de succès. Nzamba pambola yo pona mukezo sala et puis ba vœu nanga pa ya Salem Massamba, moi na bango le fils d'alliance. Ba vœu nanga pa ya Jomas Massamba, motema ya maman Mireille Tchouba et puis na bana nyonso ya libota wana nzamba pambola bango. Bave nanga le meilleur et pas ya bandeko nyonso bazo occasion ya kolanda biso na nzela ya émission na yo na koyi kotanga ba kombo mingi te awa natangi Vero Loshima Mamba natangi Mama Gloria banasa na bazan Allemagne et puis natangi bana nanga natangi madame nanga Mama Solange Misenga et puis Grécy na Wensi na pesi bango nyonso bave le meilleur. Et là, on a un senga pour passer message. Et ça pour kosunga. Et ça tozala na ba millions. Fondation Tabita Dorcas Espoir. Azan a besoin ya ba appui na biso nyonso. Bakali yo disponibiliser ta na yo. Or que le temps c'est de l'argent. Et ça là yo contribuer pe na action oyo. Ko ndima ko boma toute l'avant-midi na yo. Oya kozala na biso jusqu'à cette heure et da ko investir na kata fondation yango na tolobi boye $1 na yo 1 euro na yo 2000 francs na yo et ça important pour toyeba ko concrétiser vision oyo fondation Tabita Espoir azanango yango pona yo mutoza na Europe
olingi o contribuer contactez maman Mireille Touba na numéro na ezali plus 33 75 80 39 210 plus 33 75 80 39 210 on est numéro à maman Mireille Touba tout dans un cordon au gérer na niveau de France et ça Salem Massamba bobenge na plus 33 75 35 510 98 ou 98 pour na bino bandeko ya France. Je dis encore plus 33 75 ou 75 35 510 98 ou 98 pour na bandeko ya Belgique. Et puis ngai na Kinshasa comme coordonnateur bobenga na plus 243 99 99 96 043 ou bien 0243 99 99 96 043 wana soko bengi ozwingai moko cordon Gabi Chibasu nzamba pambola bino yela biso 2000 francs na yo aka ko contribuer yela biso 1 euro na yo yela biso 1 dollar na yo et ko permettre biso to yei sa vision oyo munene nzamba pambola bino. Amen. Merci beaucoup Wanezalaki. Parole, il y a coordonnateur, il y a Fondation Tabitha Dorcas Espoir, mais c'est Gabi Chibasu. Merci parce que nous sommes clébois.com. Tu continues toujours au Salam Sala. Ko l'axabino nenge batubazo sepela nenge batubazo lela et sengoya mokili isa priorité na biso clébois.com. Mon patron de la nation tonton Manamanga Pichubos l'a dit. Nous sommes là, la série des interventions des uns des autres et continue toujours sur clébois.com. Merci. Na misala na kolala na kolia bisika ndiko zalaka nzambe alola za sentinelle eza libota pe na bana na ye moko na misala ko sala papa amona kaitango nyonso akotika biso te tango nyonso di atete mbongo ya commerce akopesa biso po o asali kuteleki ebele kaza penza ya biso to tie pe la tango nyonso na mabondeli tokotika ete tango nyonso po azali penza asali acte moko kutu o muto kutu apesi biso to ya apesi biso bato bazali pe na makoki basala nini pour la fondation bato bazali makoki bazomona biso basala pe ndenge mama biso asali po lokumu na emata biso te nzambe alola kofuta ye nyonso kosala na makombo na Yesu Masiya kofuta ye na kombo na Yesu basi bakufa mibali to bala kutu te la acte apose nzambe kofuta ye biso te senga na bato bazala makoki basunga to sengi pe bato mosusu ko bazala makoki ya malamu basunga fondation na biso po ke liboso bamona pe biso sepeli makasi mpona mama Tabitha Dorcas asongi biso baorphelin na biloko oyo apesi biso na sepeli makasi mingi olobaka nzambe abakisela esika oyo ezangaki